MJTV Sambara Golima Zapata Bila Kolikobo Sambara Golima Zapata Vraiment bon s'abonner Sambara Golima Zapata Bila Kolikobo Sambara Golima Zapata MJTV Sambara Golima Zapata Mami Wanza Yoga Mami Wanza Dani Timanga vrai non, vrai tonton Sola bien. Gauche droite, à la table pantalon quoi. Au moins. MJTV, vitesse Wapi. Abonnez-vous. Voilà, bienvenue comme ça dans votre chaîne MJ Télévision et surtout dans votre émission Analyse populaire. Oyo, tout à l'heure, toujours wana pour analyser makambu koyeba ba effet likambu et salamaki ndenge nini, pourquoi et salami boye, pourquoi elokoyo et que boye. Sur ce, dans cette émission, on doit parler de cette affaire. Il y a colonel Oyo Aouti Koboma ndeko biso ya mwasi congolais na kati hotel ezalaki pona likambo nini tokoyoka makambo kopesa mapesama mais biso toluki pe to mekampe kolandela pour que toyeba ndenge nini ya koyana ba information pour topesa ba imboka ndenge nini Oyo ezalaka. Voilà, je ne pourrais pas commencer cette émission comme ça sans pourtant remercier ou soit kopesa merci na ba yanga équipe technique. Oh, tous à la MJ Télévision. Là, je vois derrière ce beau caméra Olivier Loango et pourquoi pas ma consoeur Sylvie Bati. Oh, tous à la tout bête à Betakana et analyse au pito Sara Moussala pour servir bino au temps réel. Je dirais aussi merci comme ça à la première dame de Orléans, Maman Mami Wanza. La patronne de cette chaîne, et puis maman présidente, il y a l'association Le Femmes du Cœur, Binonion, on a payé Binombo, et pourquoi pas de voir comme ça, Papa Micha de Paris, donc Moninga ya Servos Narcos, Moninga ya Papa Wemba, parce que Biso Tolobaka, na MJ Télévision, Awa, Bonzambe toujours, parce que Biso, Bonzambe de Monto, et comme il a biso parce que tu as remonté ma refondement, tu as remonté ma il y a problème à mon côté. On doit parler de cette affaire Bandeko et que ça passe na Congo. Pourquoi Babilo Komoko Oele Kaka Ezalaka Yatinate. Sur ce qui te lukanon tobeta lisolo ya colonel Oyo na ndenge to vraiment ba information na famille parce que to linga to za na plateau a wana ndeko ya famille ya colonel ndenge ba interdire bango ba lekana ba émission to linga peto ça une émission abenga ta na téléphone pour to lekisa en direct ya obino moyen ko za la té mais bozwa kaka ba détail pour que boye ba ndenge nini ya kubeta yango to zui pas ya colonel pe to zui information et pas ya ndeko bandeko ya fi oyo akufi bango kutu bazana kanda ya kusakana te mais le quoi ils a déjà les cambo salami ici et salami. Cette affaire a commencé comment? Colonel Aza marié ndenge boko mona photo miniature na biso la kishibino Aza marié ndenge zalaka kaka lokola bana mibali mesusu to batata misusu pe oyo bazaka na lulenge ya mode de vie na bango aluka ndeko mwasi moko o avivaka na ye libanda. Il se fait ndeko mwasi yo yebi soko za ko vivre pe na fi na lulenge ya libanda bandeko ba demande ezalaka ezalaka ya ba lulenge belé peut-être ko sengo demande ya loko boye zongisa boye salanga boye et la fille a demandé na colonel azuela yepe ndako ndenge moko azuela mwasi oyo azana ye légitime na kati ya ndako parce que ils ont eu le temps de vivre ensemble avec cette colonel.
asengiye azwela ye ndako abino tu vois un peu chéri kokuta na kaka na ba hôtel boye nene et lokola pasengaki mobali n'a pas répondu pour au monde na miniature ndela kisi la fille alali boye colonel azaya kovanda azalaki abati par rapport il y a demande nanu ya fille et puis lorsqu'il y a pour réfléchir dans le dengue na kuna et puis a qui concentré dans téléphone la fille a eu son téléphone ndeko kanga ba photo pour que koyebisa colonel soko sali lo na ebishote donc on doit publier cela ndenge boyebi que Kishasa la biso et comment dans les réseaux sociaux makambo comment ya balolenge belé et la fille n'a pas eu seulement cette photo boza komona azui ba photo mususu en amoureuse yena colonel azui ba photo mususu en amoureuse donc il y a yena colonel il se fait quoi maintenant loko la demande oya salaki colonel et umelaki na bolingo pe oyo la fille azana ngo epa ya colonel bon pour elle ayebi kaza mwasi na ye et puis lokola mwasi ya ndako ayebaki problème ngo yebi ka que batu musunde bazalaka ah to mona yi mobali na yo to mona mobali na ona la fille XY et na ndako pe ya colonel ekotse mwa mbutu parce que maman komaki koloba malgré atikala ki komona yango te. Sur ces biso na MJTV, tozaka wana pe pour la couper sa conseil moko. Ceux qui déjà balio légitimement, oza mwasi oza yandaku. Et ça bilo mususu, mobali ba place musu azalaka, et sengi na yote yolandaka yi. Et sengi na yote otsaka batu moko boy po bazala na contrôle na yi. Et maintenant, il se fait que la fille oyo koto ya libanda lokola coinsaki colonel pona likambu ya ndaku pona likambu pe colonel il faut abala ye loko la deuxième femme parce qu'il a obligé qui est bongo et moi si pe ya ndaku akoma ko coincer colonel et la fille aye komona ah et sali moi ba jour yena colonel pe rencontre bandaki kozala te parce que maman ya ndaku akoma pe ndako landela à la loupe. Allez, il se fait la fille de l'autre côté. Boyebi peka bandeko biso ya basi na ba camarade na bango ya ba jeune fille, lolenge nini ba vivre la kana makabo. A tout pe camarade na conseil, camarade na obi oh. Mais kasi moi si wana pour moi si ya colonel akoma azwa ki pe numéro ya la fille, akoma pe ko benga la fille, et musu pe ba menace. Et le quoi yé pas Monique aza moi si ana nyonso o nzamba pesi pe le quoi moi si ndenge moi si yanda kwa sali abi bon ça va zela wana ezaki gazo ba beta maki na moi si yanda ku par rapport ya ko solola na bango ba beta ni gazo e fi o pe ali bana bien na ko la kiso ke mobali wana zaka mobali na ka ye pas bien bon ça va prouve moi aye ko zo ba photo ne bazalaki na colonel na hôtel a publié tant a publié. Et ça lui maman yandaku a vu kaka ba photo a capturé kutu na Facebook ya la fille. Tango mobali na ye azongi na ndaku abandi ko solola na ye allez alaki seka papa yo na tuna ki yo question ya fille boy ba ebisaki nga pona yo oyebisaki nga te bongo te oyo nani. Et ce qui est wana te colonel na butu wana mwasi na ena ona ndako ezaki mbutu maman ya ndako azaki nkuba vraiment et papa colonel amonaki moyen mususu ya kosilisa eloko wana ezate parce que azade ana bano bakoli ba mikolo foyer na ye mwana mwasi oyo ya libanda kotisi mbutu azaki sous na choite qu'est-ce qu'il a fait a récupéré kaka pistolet na ya lati ndenga lataka et a sali comme rien n'était a bengi la fille ya libanda et c'est bon ça va la nanga ka na hôtel place auto kutanaka na pesa ope mbongo ya ndako nanu opanda nanu
kozwa nanu ndako olobaki ozwa ndako et puis ensuite nakoyeba nde nini nakoluka nabime mpa na bino tellement mpe bana basi baka bazoba akomprenaki na ye te soki ezalaki nini appel babengaki ye wana mpe kwatulu na hotel ye wo colonel akendaki na yemba mo 4 chemin te ya ne colonel akozala na pisolo ebetaka papo moki mobimba yoka te aki na oyo mpena ya silencier wana azwi kaka monduki na ye ya silencier aye nango na hotel akoti na ye mpe na hotel aisément pas na la fille babandi mpe kosolola voilà bou papa colonel abimisi mabon pistolet obi yo oyebi makambo yo osali fi yakanisa lokola bajeke colonel lokola bolingo bazalaka nango colonel mpe ka kra po abeti la fille tellement mpe ezalaki monduki silencieux na kati ya hotel moyen bayeba eza te lokola mpe na Congo bakonzi baprimaka koleka biso nyonso bayebi kaka papa colonel abimi ayebisi moto ya réception madame alali azozwa temps ya repos nga nazongi nanu na bureau sikela etanzwa nanu repos na ye nazongi na bureau et puis soki alamuki na ye bon garçon mpe innocent ya hotel amiyebaki na ye te ayebi ka client na biso ayaka chaque temps eza nango na problème te mwasi na ye azozwa na ye temps ya repos batiki mama lala mama bandaki kolala mama bandaki kolala pongi oh mais moto azolala pongi tokomi ti 19h 20h o pongi ya ndeni bake kokoko moto azondima te kokoko moto azondima te baforce porte bakota o bakuti ebembe nde esali babengaki maintenant nakobenga lorsque baluki balandela téléphone ya colonel déjà na Brazzaville bazali suna eloko osala te parce que ye azalaki deya mokonzi aza colonel akozala na barelation na bakonzi mpe oyo ya Brazzaville place moninga na ye mosusu ya Brazzaville akozwa ye abomba ye abimisa ye mbala moko pour que avoyageaki emikili ya poto nani akoyeba mais la fille a perdu sa vie pourquoi parce qu'elle a préféré qu'il y ait un homme marié parce que ma fille na biso ya Congo to ba fille et l'autre est comme ça bango au lieu de na mobali na yo o aza jeune bon préparer à venir na bino non olinga oyo oyebi et je vais se caper là de langue oyebi que colonel aosani so akangi atinika bakanga muke sidi kabelo wana ko so mata 5 te nyonso wana en voulant de trop gagner on risque de tout perdre. Et voilà maintenant la fille atiki mokili. C'est parce que alukaki kokende ko vivre na mobali ya batu. Mobali ya batu. Les romoni déjà moi si ya muto ayebi akomi ko sala maintenance. Tu dois rester seulement calme. Ou soit changer le numéro. Et c'est très important. Et voilà les lots. À moi si on ne sait pas. Parce que les fractions est individuelle. Barokanganani na famille à colonel. Moutouté. Et voilà maintenant la fille de moi si la biso et Suki Kakaboé. Et Yebaniko tout est abotaki, abotate, tondengene. Voilà, merci beaucoup. On était là seulement pour parler de cette affaire. Parce que je ne sais pas si y a un MJ télévision, ce matin, tout le monde a dit basali yango basodoli balobi yango babeti pembe yango biso pe to luka ki to memela bino ba information na ndenge longo bani poto beta pembe parce que colonel azana epe isusu ate fuiti lisusu
na Brazzaville yango toyoki ke déjà azwaki pepo on ne sait pas famille yango pe ya ndeko mwasi yango ezaka famille ya famille ya famille malonga eza te nani akolandela voilà la fille a perdu sa vie et merci beaucoup derrière ce beau caméra là je vois Olivier Lowango et je vois aussi Sylvie Bati merci à notre mamie Mama di Mama, la première de tous les premières kandé na lubaka na kati ya Orléans wana moto akate moto banda masolo ba première na kati ya Orléans akate déjà na lubaka ngo o mesurer na nani o kokate elle est la première dame d'Orléans respect s'il vous plaît respect à la première dame d'Orléans Mama Mami Wanza Mama di Mama et Saline Abandeko nyonso bolinga kolanda biso commenter partager le vidéo bana mama boyebi ngana bino nde tokendaka Danity Manga bino yeyo partager les vidéos aimer les vidéos commenter les vidéos ça ferait énormément du bien so colonel ça qui peut bien tout le monde a ba commentaire na bino wana ba homme marié bo se respecter paix et vous avez moins quelque chose de bien. Ma femme mariée, bon c'est respecter paix et vous avez quelque chose de bien. Parce que mon tatine n'a qu'au bas la zati. Voilà. Et merci. On était là pour parler de cette affaire. Et voilà. Quant à moi, Danity Manga, je vous aime beaucoup. Continuez comme ça de s'abonner dans votre chaîne. Et puis, bye bye. MJTV Sambara Goli Mazapata Bila Koli Kobo Sambara Goli Mazapata Vraiment beau s'abonner Sambara Goli Mazapata Bila Koli Kobo Sambara Goli Mazapata MJTV Sambara Goli Mazapata Mami Wanza Yoga Mami Wanza Danity Manga vrai non quoi vrai tanta sola bien gauche droite à la table pantalon quoi au moins MJTV vitesse wapi abonnez-vous